pour kozela moto asali mbula mitano aye ata kotala bino azotala bino na ntango oyo aza lobendo ya mandat azorespecte bino azorespecte bino botema wana yigba okena loboko binaka yigba lokola bazoba boye likambo nini oyo bandeko likambo nini oyo okobinela moto oyo azami apesa bino considération aya ata mokolo moko kotala bino te pendant 5 ans ya mandat akoyebisa bino wi etumbazelaki na ezali soni parce que moto azwi pouvoir ezali moto tozalaki na bango na opposition mpe ayebi ngai malamu ayebi nga malamu eza te to ayebi nga par entremise ya moto non ayebi nga bien mpe totonga pouvoir oyo ya kabila ezala ye ezala ngai epai ya mindele ezala na belgique ezala wapi totonga yango mais lelo oyo aye kozwa azosala oyo ezalaka te eza na soni d'abord même soni na biso moko baozali na opposition likambo ya mbongo makambo nazoeviteza mbongo oyo bopre na ye kibasa ye na kibasa balei eza te ko kibasa ye moko non eya kibasa na filongo balei mbongo wana ya ram ya pauvre bamama na biso wana sokozana telefone na maboko oyebaka esilombo alia mbongo na yo ya ram d'abord soki totali ompe silombo na Kabila azama na truc démocratique silo bato politiki bakotisa boloko ya pamba na bajournaliste oyebi motu wana na maboko eza na bapromese otuna nanu ye université baki akotana mbandaka bato bakesu poto kotanga te botuna ye te so asala yango inoni kokolamuka na pongi te boye bandeko na ngai homme politique français moko komona ye Charles Pasqua aloba boye la promesse électorale n'engage que ceux qui l'écoutent et ceux qui le suivent. Donc, motakoya kokota na promesse électorale soko ndimi yango eza bozoba na yo. Eza bozoba po akosala yango te. Gratuité d'enseignement ezali échec monumental. Et d'ailleurs bakokanga silomba kota biloko mpona eloko parce que oza la possibilité wana te okosala makambo ya boye te. Ça c'est sacrifier les enfants ya mboka. Faut sacrifier avenir mobile ya mboka. Bokende mosika na lancement ya maternité mais bokende nanu na gratuité ya soins de santé parce que moto akotaka mbala moko na mbula moko to 2 ans. Félix Tshisekedi eza moko na baacteur ya politique ya Congo azalaki mpe opposant abundaki mpe na kote na yo bino na bango bozalaki assemble na opposition. Est-ce que baconseil entre bino ke ndenge bosalaka opposition mpona kolengela mpe kogere mboka ezalaka te esuka wapi botuna ye moto akanga bino monoko ate mpe bakanga bino te tozalaki bamasanga ebele ye azalaki na lisanga na bango idps oyo papa na ye kondo papa Tshisekedi azalaki kokamba nayebi fonction nini azalaki kookipe yango kuna te mais biso baoyo tosalaki opposition sur le terrain mpe tozalaki na baparti na biso je crois que tozalaki baresponsabilité na biso mpe toyebaki ndenge nini res publica etambolaka toyebaki ndenge nini mosala mwa leta ya mbulamatari etambolaka na kokende mosika te napesa na exemple na ngai na bandi nano conseiller na cabinet Songolo na longo na cabinet wana nakomi PDG na société Songolo na longo wana nakomi ministre ya travaux publics Songolo na longo wana nakomi gouverneur boye na boye na mati échelon malem pour gestion à l'état il faut koyekola yango il faut koyekola gestion à l'état ndenge ezali mais ye mbala moko pour na mutu ya mboka yango wana bomoni peut-être okotuna ngai tokokoma nango yango ozomona catastrophe oyo tozopase nango na kati ya mboka catastrophe mboka ezongi nsima na 100 ans na point nyonso ezala sur le plan politique ezala sur le plan social ezala sur le plan économique nyonso mboka ezongi nsima na 100 ans infrastructure kutu koloba te donc ezali mawa mingi ezali mawa na ndenge tozala nango sikoyo et soki tolobaki ke ocompare façon ya kosala opposition ya Kondo Etienne na actuel chef de l'état eloko nde olingaki koloba Kondo asi akufi bayebaka moto bayebaka joueur na terrain bayebaka joueur na gradin te soza na gradin oza meme makasi koleka entraîneur oza meme makasi koleka joueur mais so bati yo na terrain beta bale nde bakoyeba soki ozalaka joueur to eza joueur te
biso na opposition to baketozalaki na gradin bamosusu bakitisi bango sikoyo babeta bale motopi tala bafutere ndenge bazofute bafute nanu pamba te na moyibi ya leta parce que wana nakozwa nako épingle point wana na suka nako épingle yango na suka po ekota siki na matoi ya bato bayebaka nanu leta eyibama ndenge eyibami na tango ya Félix Tshisekedi te nanu eyibama boye te o moyibi mpenza oyo ya mbalima oyo ya suka tomona nanu te. Honorable sénateur José Makila, chef d'État azokoma na Gemena, sauf imprévu mercredi, mobilisation za kosalema awa pona accueil ya chef de l'État. Point de vue na yo sur arrivé ya mokonzi ya mboka. Merci pour mutuna mona ezali mawa na soni. Ezali mawa na soni pona bandeko na biso ba politicien to ba politique oyo bokenda kosenga na bandeko na bino babima na se ya mbula to na se ya moi makasi mpona koya kozela moto oyo asali mbula mitano asali ata eloko moko te epa na bino. Biso kuna tovivaka na elanga, biso kuna ezaka nord ubangi sud ubangi Mongala Chwapa Équateur tovivaka na elanga. Bayebisanga ata combien de kilomètres oyo basali ya nzela ya dessert agricole toyeba yango parce que soki oloni biloko bina il faut bimisango na ville po oteka ou bati bakenda kosomba na bamboka bakokenda nzelani bayebisa ata kilomètre moko pamba oyo wapi basali pe na mboka nini ya mibale. Félix Tshisekedi asali mbula mitano atia yata Gemena po lelo aya kosenga bino manda ayebi Gemena mais soki botuni kuna epa na ye na Mbujimayi ake combien de fois pe bosani discours abetaki na Mbujimayi marche ya mumenu bozana baluba wana na Gemena butu na bango ni koloba nini nakosi te alobaki yango marche ya mimenu na kuna na Mbujimayi ake Mbujimayi combien de fois mbalebele epa na bino Gemena komite sikoyo bino batu ya kuna bokomi nde bataba babomba bino na kati ya ndako to na kati ya lopango po soki azoya bafungola bino bokende kotala ye lokola banyama pe bosala yango finalement tozali bato to toza bato te. Ya mibale bazwi bino mbongo nyonso ya rame d'abord communication ya gebeleza malamu te na ebite so bozoka ngai ozobima mwa malamu mbolo ebele ya mbongo ya rame oyo Félix Tshisekedi azwi yango na ministre na ye ya communication bati yango wapi mbongo wana mbongo na bino ebele ya mbongo wana bati yango wapi. Ya misato programme ya 100 jours Botu na ye programme ya 100 jours est-ce que atiaki sud ubangi to nord ubangi na kati soka atiaki yango misalami wapi programme ya 100 jours salemi wapi. Ya mile 145 territoires nzembo 145 territoires toza waka sud ubangi tozana 4 territoires ya Gemena ya Bujala ya Kungu pe ya Libenge boyebisanga nombre ya kilometre ya nzela oyo basi asali na ba territoire wana kaka nzembo ya 145 territoires bandeko na ngai bokotala ata mukete bokotelema lobi lokola bangulu na se ya moi pona bie ya bato songolo oyo bazoliaka mbongo na famille na bango bino par na bino ezali nini na kati basi bobino bosengi mutu mbongo te mais na moyen ya l'État na caisse ya l'État parce que chaque année vote budget votamaka na ba députés nationaux na ba sénateurs mbongo wana ezalaka na kati pona nini batindaka yango te basalela bino misala wana pona nini basalaka yango te bo sikoyo azoya epa na bino asali 5 ans aye kotala ata bino te asali eloko moko te epa na bino
siko azoya po bopesa ye mandat mususu nde bokanisi akosala nini ndeko José Makila bokanisi akosala nini ndeko sénateur lelo na ba discours toyoki makambo ya courant ya zongo chef de l'état atie quand même courant na zongo boni makambo ya soni boye discours nde nazoloba yango courant ya zongo so bolingi napesi bino na numero ya telefone na ndeko na biso ya Bangui. Et même un ministre, Jean-Lucien Azali wana, akolisa bino ata vérité te o moko wana. Ezali lokuta courant ya zongo, ezali makambo, mbongo d'abord uti na BAD, Banque Africaine de Développement. Et directeur régional nango azalaki ndeko na biso ya Centrafricain. Tango biso toye na gouvernement na 2016, nga nazali vice-premier ministre, ministre ya transport. Nazalaki président ya commission ya ECOFIN et reconstruction ya gouvernement. Aye kotala ngai alobi ndeko lokwa yo komi awa oza na décision na maboko ngai natikali na 6 mois mandat na ngai esila sala nyonso tokotisa courant na zongo. Jean-Lucien Boussa azali wana kuvitaki ministre d'état ministre ya plan na bengi Jean-Lucien tosololi yango na Jean-Lucien ye pe ati moto kuna epa na ye tina ndenge ngai na mundeko wana to continue makambo wana tina ndenge kura ekomi ayebi ata dossier moko te. Félix Tshisekedi ayebi dossier moko te na courant zongo libenge. Ayebi yango te. Waza lokuta. Ndeko ya peuple na lokuta. Modèle wana mabe. Ndeko José Makila et parce que lelo préparatif ya asfaltage ya mairie ya Gemena. Ba bétonné déjà moi 600 mètres awa na entrée à aéroport. N'est-ce pas avancé? Lopesa ngala mawa. Mbongo eza mbongo ya poche ya Félix Tshisekedi te eza mbongo ya leta bosi bomona wapi serikali tatanda asi asala musala ya travaux publics wapi bakamati musala wana bapesi ye banda bapesa ye esali sikoyo mikolo boni sanza boni 600 mètres veut dire quoi 600 mètres niloba nini wango ya koseka bato yango nde musala oyo boya koyamba ye mpona 600 mètres ya beton 600 mètres. Et ça sonne pour la République. Et pour sonne, il y a modèle, même un privé à Rosalango. Et pour un message, ninde ba leader ya province ya Sidou Bangui, au bazar on a une sacrée ba couper sa peuple. Bazar un message de mon côté. So bazar tu ya maele ba koki kolobata et loko moté pour d'abord est-ce que tous les leaders il y a union sacrée na est-ce que union sacrée d'abord une lobani na libiti na kangote union sacrée et dit kolobanini réalisation ya union sacrée za nini vision ya union sacrée za nini contenu ya union sacrée za nini contenu nango za nini et donc comment ça fait ça vide de contenu zéro alors bako eloko nini bakoyebisa bato ke tosalaki boye bopesa biso ngonga mpo tokoka kosilisa tosalaki nzela boye esili te bopesa biso ngonga tosilisa tosalaki nzela ya Gemena zongo esili te bopesa biso ngonga tosilisa tosalaki 1000 écoles tosali 800 etikali 200 tosilisa tosalaki 300 hôpitaux tosali 150 etikali 150 tosilisa non wana ezali mawa tosete boni basi bakreye kuna message nini bakopesa ye wana Félix Tshisekedi Tshilombo lobi bapesi bato na Kinshasa ba $10 ba $50 mais mbongo ya leta soki aye pe akapesa $50 na moto asemamolaka ke na Kinshasa bato bakei na stade pamba te bapesi bango ba $50 moto akomisa bino te bokende na moi pamba so apesi bino $50 bozwa bolia eza mbongo ya leta eza mbongo ya poshe ya motu te po Tshisekedi tango tozalaki na bango na opposition mokolo moko te akendaka kopesa bino $50. D'ailleurs, dans 2011 bato bazalaki témoin tango tozosala élection Tshisekedi père ayaki na Gemena bato nyonso bazala témoin akomaki na improvise na 17h parce qu'il fallait akitaki lisala piste ezalaki moke akitaki wapi Gemena bongo alalaki epa nani si alalaki epa na ngai radio nini ebetaki ebengaki bato fo bakenda na stade yaki radio na ngai est-ce que apesaka bino mbongo
bongo lelo mwana na ye azwi kesi ya leta azokabwa bato mbongo aya mpe apesa bino mais nasengi kaka nakosenga kaka eloko moko na bana nyonso ya sud ubangi meme na nord ubangi meme na mongala mokolo candidat numéro 20 Chilombo akoleka botuna ye question oyo question ya liboso mbongo ya ram eza wapi azongisela bino mbongo ya ram question ya mibale procès ya 100 jours po mbongo wana biso nde bato totikaka na banque centrale ntango baye bazwi yango procès ya 100 jours esuka wapi ya misato banque esalisaka gemena Afriland Bank 20 millions nango ekei wapi 20 millions ya Afriland Bank ekei wapi apesa bino réponse nango ya minei likambo tozoyoka kaka na baminere kuna na Kolwezi na Lualaba oyo famille na ye yonso basopani kuna ezali minere ya Congo eza boni ya mitano botuna ye baluba bazoba oyo eza pouvoir na biso baluba eza pouvoir na biso baluba yo mungala kanga munoko na yo mukongo kanga munoko na yo oyo muswahili kanga munoko lelo akoya pa bangala koluka nini pouvoir oyo ya biso baluba pouvoir oyo ya biso baluba yo muswahili kanga munoko na yo yo mungala kanga munoko na yo yo mukongo siko azoya kotala bino bangala yango bokomi bazoba bazoba mutu yonso munaki yango pe ayokaki. Honorable sénateur, parce que aza congolais aza obligé ko circuler na mboka nyonso ndenge pe yo kendaka mubembo na bisika nyonso kendaka na Lubumbashi bayambaka yo sénateur. Mais est-ce que ngai nazelaka élection mpona kende Lubumbashi ye di pouvoir timbula mitano ayati gemena te ayaka na Bangi ayaka visite d'état na Bangi comme zongo eza na ngambo akatisi kaka kotala boyabi azoya na gemena alekaka gemena mais ayaka na zongo te ayaka nde Bangi akatisa kaka zongo promenade likolo ya ebale anyata gemena moto atali mbula mitano aye kotala bino te lelo nde azoya mpo bopesa ye manda mpo asalelaki bino nini mpo bopesa ye manda boyoka ata soni te bato bozokena na kombo ya Félix Tshisekedi kuna boyoka ata soni te na nkele te boyoka ata nkele te. Honorable sénateur, parce que vous demeurez toujours na constance politique na yo vis-à-vis na Front commun pour le Congo et position au parti politique na yo izui. Est-ce que comment au monde à venir il y a parti politique na yo pe plateforme aux anakati pendant que vous prendrez part dans le processus électoral parce que la fois passée au boya kapé que beaucoup dialoguer dans l'actuel chef de l'État. Papa moto mobimba respecte ta parole te. Soki na bandi kotangela yo okopesanga raison. Atinyaka na kamere. Que soka zwi akosala manda moko kamera aye kosala manda mususu. Kamere ye wana yo azongi candidat. Akende to